Tant que na Kenya pendant 21 ans, asali nazala na ye. Na kiei, na kiti, na kiei, na kiti. Donc nazala na ye, na ye ba voyage moko na yaboye, na kita na Kenya Airways bakanga passeport nanga banda 9h ba libéra on a fait 3h. Ba bakanga ngo po nini? Bakanga passeport nanga suite ka ba biloko zolo baluba. Problème ezaki na Congo na bino awa. Vous comprenez nga? Oui, na zola. Ce qui journaliste achelo ya général babenge ko tanga soute. Babomi fait na biso na ba publication lukuta des fois akufa. Siko bobomi e bien. Moment bobomi e. Boye baka azana plus de 250 personnes. Oh ya futa kan entreprise na ye. Nga nazo lela kaka. Na ifaki bino nzamba za juste. Bino ba tosali makambo wana nzambe papa mbola. Bino boza mabende beaucoup fati. Nazo lo ba viabilité. Nazo lo ba na yo nazo chama ina monoko te. Papa ye poni no kiminda ko ye likambo verifie te poni no ndimi via nkiliba gigi ya ye obalanga na mbongo ye soki mabebe nga ba famille to sulula okiminda ko na yo okimi bana bayo nanya kobokolo bango papa ya bana ko sumbele bakisi. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 euros, 100 euros, 1000 euros na yo, contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description, okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungole la page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Aucun mode ya paiement, soit PayPal, to compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, bayeli biso gratuité à 100. Voilà, salut très chers internautes de Congo Mokili, c'est votre humble serviteur Ibrahim Abdi. Ibrahim Abdi a toujours vers Bino Gomekaro Solana Bino. Tout ce qui se passe dans la milieu plutôt milieu musical, pourquoi pas la culture, tout sur la culture itali, mingi mboka na biso. Aujourd'hui, j'ai vraiment le réel plaisir. Il y a Rosolana Bino, moi Mouké, parce que tu perds qui vient à Bisso, papa, grand frère, le général de Fao au Atikaki Bisso. Et les autres au Mégalissus Rosola, n'a moko ya bapilier nae. Mais avant de présenter Bino moko bapilier nae, na Rosala ingraté d'abord, copé ça d'abord, un grand merci na équipe ya Congo Mokili Mobimba, au hasard pesa Bisso toujours opportunité. Pour mon Arabiso de temps en temps, là je vois encore une fois Madame Capriski, Chief Anel Kadjikoto de Paris, Nabosani Bongote, le réalisateur de cette émission, Kevin, Messana Rosananga de temps en temps. C'est vrai que moi, quelques jours au Tozagina y était, parce que Mamarambouze Belé, où il est Ganarana Mokili, et comme il a une Ronabiso, 500 condoléances à la famille Mobimba et Kevin, où il a perdre Bongole Kinaye. Encore une fois, condoléances, Toza toujours, Tozala, ensemble. Na matanga. Aujourd'hui, encore une fois, Nazako Bandela toujours. J'ai vraiment le réel plaisir vraiment de recevoir pour vous l'animateur, l'ex-animateur, pas l'ex, mais l'animateur de Général de Fauna Komboya, Théo Mbala. Avant tout, bandanaye, na repesa d'abord ma grande salutation na bande onango batala à Paris. Na annoncé bino que nazo yamba Théo Mbala depuis makambo animation banda mutu a contredisé azalati. Là, c'est Ibrahim qui vous parle parce que tu as savoir-faire, tu as la capacité. Tu as binisa biso, tu as ndenge, atambola mikili ya poto et belé. Mais Lelo azara toujours fidèle na général de Fao ou à Otegotika biso, paix à son âme et puis paix na famille na Mobimba. Et je vois encore une fois Mami Kimberly, Mami Mwimba ou à Bongo na Londres depuis Londres, pour la PCM Beauté, la patronne Mami Kimberly,
oh vraiment mesana rotalanga mesana pe rosalanga moi ba bien na bosani était na papa Lucien au batalanga de temps en temps du côté de Londres na bosani les sous-souté Tracy Land au pe après ça nga ba opportunité na Paris on a rotalanga i continue langa moi ba plan na epsa rabino so bolibo za bien propre mingi Tracy. Je reçois pour vous Théo Mbala à qui j'ai dit déjà bonjour ya Théo. Bonjour Massanangai et puis bonjour Naba Mélomane nyonso baotala biso j'espère tant belenga les quartiers fêtés donc c'est surtout internet au point na internet. Ouais. En tout cas nazopesa mbote na patron ya chaîne oyo nazopesa mbote na ba réalisateur ya makambo ndeka olobi. En tout cas je suis éprouvé. Voilà. Je suis chef d'orchestre il y a Big Star orchestre général des fois dans les chefs d'orchestre pendant ba nenyo so nakolinga na présenter yonga moko actuellement c'est lui qui est le chef d'orchestre il y a Big Star oh papa na so des fois tikela gibiso. Je me rappelle encore nazaki na studio na Matonge pa Dem Record tozala ina général de fois wana tozaki pena ya Théo tozaki pena Chief Montana tout ça là peu mo eloko moko boy à l'époque uti koleka ya ça dit presque 9 mois ou 10 mois si je me trompe pas tout ça là wana Passi c'est lui qui est maintenant le chef d'orchestre Azalara chef d'orchestre ya Théo Togo ba lelo avant tout le banon mambounyo surtout il y a levé général de fois ndenga tika ki biso pe son âme carrière na yo banda ngondeni na Big Star est-ce que c'était facile intégrer Big Star? Non, ma carrière na bandiango na Big Star te. Carrière na bandiango na orchestre quartier la staff London. Voilà. Mais auparavant na iga kozala na vie parce que nazali moi la moko très poli. Bon, soka zati azoti ki ngata msu fongola na palais. Soka zati mo la tiki ngata msu karna e bon. Kana ke mikilita la biloko yo botanga ya ka zonga ka kuta tele ko nemo ebungiti. Ça donc le jour où on a eu de la musique dans South London, on a salué le président Ferregola, le pad. On a salué Zaoul Mvama, Popo Lemola, Chudabis, Doukouré, Léo Scram, le président Fali Poupa, la merveille du Cap, Aigle. Donc, pendant que nous avons Bango, Bandal, Bisson Gengiri. Betina na bandi wana na staff London mon pe na beta na rumba de chaîne donc c'est ça rumba la bandi carrière na wana jour moko orchestre Big Star réseau répété via utaki poto a Sokola a usuka animateur moko zo boaka bu abenu siko batu abina mamboye bisa bango animateur wana zo boaka akata teng na oya oyokai. Ouais, si président Montana, c'est qu'on a président Montana, c'est président. Via le type toyer, et va nommer président. Il y a Big Star. Il y a Big Star. Tu, merci ici, à Eboé. Bon, quand on a besoin d'un animateur, on a bimi boy, on a bani go buaka, on a bani go buaka, on a bani go buaka. A télé mi a bimi na kanda. Moi, je suis en train de faire la musique. Abimi, Akipo, Abimi, moi, je suis en train de faire ma parole. Mais je suis en train de faire la musique. Déjà, j'ai 3 donc je suis en train de continuer la licence. Bon, musique, c'est pas ça, c'est ça. Le soir, je vais éviter de faire président Kabila le père, animateur à Zati. Donc, faire le bisanga, c'est 6 mois. Deux ans d'être à contredire. C'est au fur et à mesure que tu vas vendre un conseil. Tu as classe. Et puis, tu as une musique. C'est comme ça que tu voyages. Classe fait katana. Tu voyages, classe fait katana. Donc c'est ça quoi. Voilà. Quand on a intégré Big Star, ils arrivent vraiment à Nénini. Parce qu'il faut batoubaye, parce qu'il y a Bunda na Big Star depuis la jeunesse jusqu'à aujourd'hui na âge comme il donc na Big Star na Kotiango
na 86 87 86 87 ouais 86 87 ouais 96 97 96 97 yeah. Mais est-ce que yo moko tango vandaka est-ce que choix na ezalaki bien pour na roya Big Star to il fallait okende na ba génération le roi ba wenge wana non wenge ngala wenge naza bamasa nga presque baza wenge Kaluji c'est mon pote c'est le Scram c'est mon pote Big Clinton c'est mon pote donc presque batu nyonso ndenge toza boye bamasa na biso ba wenge bamasa na biso ya bazaiko donc toza eloko moko wenge nga na benga yango mais nasalaki choix bien nde nazali na Big Star na Big Star na bakisi éducation na Big Star na bakisi koyeba pena makambo bilamba makasi et puis na Big Star na bakisi travail parce que nazali na patron oyo aza soda na mama koyemba donc akobanda oyemba de 5h à 5h de 5h à 5h soda punda voilà premier album na yo te mbala o tango yo yaki mouvement première chanson ba pesa ki yo lelo obwaka pour na mokili eyeba yo c'était dans quel album album oyo ya liboso ya ngai eza Amour interdit papa ponini okimi ndako ye papa ye ponini okimi ndako ye likambo verifie te ponini ondimi vi ya nkiliba gigi ya ye obalanga na mbongo ye soki mabe benga bafami tosolola okimi ndako na yo okimi bana bayo nani akobokolo bango papa ya bana ye zonga ndako tobongisa na malembe papa ye ayoleli oh ezandeli kambo vraiment ezali kambo meteo mbala osali belé na Big Star à part osala Amour interdit au bois qui générique ou simbara monde ba série on a vraiment cartonnara parce que et provoquera même ba production sur le plan international au tout monde rayoti na États-Unis d'Amérique to ka kotina ba Paris pe oningi saka kuna yebisa biso vraiment le loba na poto bana Congo mokili ba otala yo ezara facile ko s'imposer na Big Star oui to pe ko kende pe le poto ndengo yo kendara poto oui normalement ko s'imposer zala na ka boulot na yo ouais na Big Star na kuti ba vina ngalo ko bazanga na Big Star na kuti ba vina ngalo ko ba Seju na kuti ba vina ngalo ko ba Lijo mongongo sika bazobwaka tate mame ale tata buka mona kama utsu iwutsu weletina ma weletina ale samuna sam sangwe mad yo moko sko tango yo la biso nini o simbaka o kangaka ba série yo wana ba série wana ngala ngala mabiloko ebele oh vraiment ningisa album wana na ngana ba ma la bakantu bangani lo yambula ama la bakantu bangani lo yambula e ba mama lo yambule après deuxième album na yena ba premier album na yena ba crime ebele ba mobondo Sabina na yena ba ya medeme budidie munwe ya medeme budidie wana deuxième album trois albums na yena kala mama dile bana kanto dilo abaya kala dilandilo kala mama dile voilà mais pourquoi tu es la bande tika mingi na poto le loso qui veut général amemio que poto il faut tika la kaka na tika la poto ouais Poni à l'époque si je me trompe pas non c'est ba série mort tika la na poto non ah mon frère maman volo bana za lukutati yango na biso ngai pa na biso za logique ngaso na ke poto kuti to umeli na tsaka fe to zonga nga na tika ata mso orchestre na poto nga zo na nkini na ndenge mabete eza te mpe na liso nasepelaka na poto to te nasepelaka na poto parce que so totali na poto ya gens baa kuna baepolaka biso lokola bafiro
je ferai en Turquie. Moi, si je suis Bumbo, à des basilles, je vais en Turquie. Et si je suis Issa, donc, na minute, si je suis à Paris, je suis à Londres, je suis à Massanga, je suis à Tchétché, je suis à Popole Mola. Vous comprenez? La sœur moi pas bien à Londres, elle est là soutenir les artistes forts, Mami Kimberly. Ah, Mami Kimberly. Mami Kimberly. Sœur moi pembe boy. Mami Kimberly Sali. Ah, ce que tu y les sous net na ba Panama na. Na ba vie na ba master ebele. Ce que y bo mona na ka Panama na au mona avalopine du tour d'Europe, la dim voula au mona ba vie na nganto ba Jacques Lega défaut propre. Au mona bienvenue Lulendo, les gars d'efforts propres. Au Romona, vient à Bissola Ouest, cordon et orchestre. Au Romona, Babi Gantou, on a Suisse, Bervel, les Rodolphe, Toumba, Mamita et Poma. Vous comprenez? Donc c'est ça quoi. C'est ça. Maintenant, pour toi que nous musique, pendant bout de temps, au lever général à Zalarate, Big Star et Zalaraka. Dans le lever général, à Tigi Bissokene, Kenya, on a. Ndenge toyoka makambo nyonso tu eloba maka wana nyonso tu na ya fona lokuta eyebi kaka bato babimisaka makambo wana mais yo siko opposition ezalaka ndenge nini mais tout à l'heure ntango bani émission olobi ezalaka kokende Kenya ozongi parce que via koma résider na Kenya kasi tout à l'heure olobi olobi eloko eza capitale nga nazalaka na defa atake Indonésie nazane Tanga zali na Kenya pendant 21 ans, asali nazala na ye na kiei na kiti na kiei na kiti donc nazala kana ye na eba ku voyage moko na yaboye na kita na Kenya Airways bakanga passeport nanga banda 9h ba libéra on a fait 3h bakanga ngo po nini bakanga passeport nanga suite ka ba biloko zolo baluba ke via zala yi mutu ya ka bakanga passeport nanga na souka tant besoin que c'est un passeport dans sala désordre fort pour quand ba temps supplémentaire dans nga faut ba futanga voilà ouais oh non aux suspect nga il faut la sanga nga sikoyo na me zaki colonel moko boya na fait so na bomante dans lelo no boma pour yo vantinga awa banda 11h ti 22h donc faut futa batala nga tout ba fuyanga dégâts kanga na passeport donc si vous avez un passeport, on a 22h. En tout cas, on a désordre. Pourquoi on a besoin de bébé? Mais normalement, on a besoin de la TV. Ça va. Voilà. Mais yo mo aussi go lelo bozali na studio tant le vieux général de fois azongi mboka, azongi pas ça là vraiment boulot. Abanda ko sala ngo à l'étranger, mais côté kune banda ko yo ebika ka ne makambango le kanaka. Alors il fallait y avoir ça rappel na kin pour la différents promos, alors on la rappel différents contrats. Yango singa ki pe asani ni azonga pe mboka na ye. Non, simple. Alors on a expliqué yo des fois général des fois c'est un artiste. Oui. Ah ngala pas ngana na montie que non disco na lo babona ebika pe nga zanvi. Voilà. Donc ngala on a fait nga sali déplacement koya. Ah oui na ye. Donc mais ce que yo na biso Aza artiste na niveau mongo boya parce que à travers air tout. Problème ezaki na Congo na bino awa. Vous comprenez nga? Oui, na zola. Ce qui journaliste a tchelo ya général. Ba bengue ko tsango souté. Comprendre? Ya on ne pas ça peut dégoût ya be mission. Voilà. Comprendre? Mais kuna tozali na studio tondo sa pe studio na ndako zonga awa pour la promotion comment le fouti mbongo na chaîne so tuni fe na rino wela ebi o fouti mbongo na chaîne tango lingo bandaka ba banda promotion ba bengi ndeni kata biloko zo chawa kasi ngo to ngana lo beloko moko ba bandaki ko boma vient na biso na maloba ba bomi vient na biso na ba publication lokuta des fois akufa siko e bobomi e bien moment bobomi e boye baka aza na plus de 250 personnes. Oh, il y a foutaka en entreprise na ye. Oh, il y a lesaka na bandeko na ye. C'est que biso ba vina biso comme ndengeni. On a bagi na bino. Manga nazo le la kaka. Na ibisa bino nzamba za juste. Bino ka tosali makambo wana nzambe papa mbola. Bino boza mabende beaucoup faté. Mais s'il faut koyoka yo apparemment liwa wana ezaki vraiment liwa moko normal te on déjà liwa moko za na sima bato pe. C'est musicien ya général de Fao.
Vous comprenez? Le bagage mokili n'est compliqué à battre parce que j'aime mon boulot. Pour ma maman, il faut remuer un boulot. Tout le monde a dit, tout le monde a dit, tout le générique, moi, via Zonga, le logo, moi, check et PCP, moi, boulot. Qui a dit qu'il y a des fois que Zonga, à part ça, il y a des choses dans le studio, il y a des dégâts. C'était prévu via Kende, Nangaï. Mais le problème est là. Première chose, via Zaki Moutou, oh, Akene Nan, il y a mon bien les Zaki à Kolongwa, Côte d'Ivoire, Cameroun. Attaque au son anaye, Naozonga, Côte d'Ivoire, Aye, Kin. Mais ce que tu as dit, Kin, il peut te faire billet. Tout à l'heure, on a dit que tu as billet. Billet n'a pas l'air. Oui. Billet, tu vis en haut. Tu as maman au Cameroun, tu as un avion. Parce qu'on a comme au Cameroun, il y a Azaki le roi Yemoko. Non, Azaki Yemoko. Parce qu'il faut dire la vérité. Ouais, normalement. Yazalagi Yemoko. Si on a Rosala Yemoko wana. Bino après Kouta Côte d'Ivoire. Vous savez combien de jours pour que normalement vous rejoindrez na. Décalage c'est dans 5 jours. Donc décalage il y a 5 jours. Il y a démarche administrative. Il y a orchestre. Kota la kokende na kota la Covid, test à Covid. Après test à Covid. Au lendemain, Mickey, pour tous avions le 27. Le 27. Tout écoute, le 27, on a un vie par coup. Et puis, bien anniversaire, on a le 31. Le 31 décembre. Donc, on a pas si ma casse. Donc, vie à Koufi, Boussoli et Loro Moroté. Non, vous avez pété qu'il y a une maladie. Ah, Nazolo ba viabilité. Nazolo ba na yo, Nazolo chama ina monokoté. C'est là non, ça viabilité au bon manini. Azape maladie fité que n'a pas problème nanzoton parce que batu bakola ka tsozo kola tu ba problème les en accord ceux qui ozo kola ceux qui maladie bimi et ko yeba nati oui abela kaboya bana ba mi fa maladie ba docteur oui mais ngana zaki na fela ngati to ça n'était sa covid na ye abimi négatif to yene un hôtel to se kanga même les valises azaki na 3 valises 2 valises nga zo ngkin valise moko na ko tsango na range à kotaki ti to ke aéroport azui pas avion abina bon ngala ke bino bozonga kini mercredi akendaki lundi ngala ke bino bozonga kini mercredi na 2h le 27 bozala awa bozwa bis boya Cameroun pour livrer concert pour tobeta le 30 le 31 to ke Guinée na le premier. Voilà, c'est pour Christian Ngani, on est l'homme à battre. À l'époque de récemment, Christian Ngani a zaipé na Kina pour nous avoir contrat au Kaka. On a eu na Pullman. Un grand merci à Christian Ngani depuis Brazzaville au Atala Rapé Bisso. De temps en temps, merci à Christian Ngani pour nos informations, surtout pour nos Rosoranet, musicien minéné. Merci pour na venanga Christian Ngani, l'homme à battre. Mais il y a Théo, il y a nous bana mboka au Atala Bisso. Le général de Fao Azati. Est-ce que c'est vrai le lot ebi que batu ba lobi que moi corona de bomi vie mo rambeze belé mais yo tozui mingi confirmation pa na yo que eza corona te eza pe maladie te eza pe na bato yo baza na sima ya liwa ya VDF. Non, ça na bi bongo il y a moins complication. Le peuple congolais a la bandenge na ye. Moi na lobi boyi. Te mais ba diaspora ba otala biso. Diaspora ba otala biso bana pour savoir ba vérité ya Théo. Te ba diaspora ba otala biso. Mais faut na zalo net pour biso ba l'acception netete wana. Voilà. Moi mon problème na lobi nga na zalaki na général, je suis chef d'orchestre Abeli T. Atika la pe ko zana nungu na nzoto te. Oh, pas cité, tina tiki un aéroport à jouer avec Cameroun. Après Cameroun, biso zongi kin poto kan sa bagage to kende Cameroun. C'est tout. Après tu vas Sangadei. Le même jour tu vas au Cameroun, le même jour via Koufi. Maintenant, est-ce que bino ba artiste na biso ba chroniqueur to rôle la veine de nini? On a aussi une famille musicale. Voilà. Surtout les animateurs au Congo. Animateurs au Congo, pour les Lanangaï. Voilà, ensemble. Pour les Lanangaï. Animateur au bazan groupe ya président so Fali pour pas boler la nangai. Animateur au bazan groupe ya président so Fabregas boler la nanga. Jet Set a fait rigola. Jet Set a fait rigola le padre boler la penangai. Jibem pe na papa chéri. On a wana on a petit nanga fizé, j'entends ici qui bourantame. Na zo mona
Pajo nazomona donc animateur nyonso même ya musique à maison mère nazomona Golbert Bazana Golbert ouais nazomona appelle la team WTP héritier kuna petit Nambila Jamaïque Ambila na Jamaïque bon souci nanga ça je pleure parce que les algo abino ba beaucoup feli voilà donc en tout cas numéro nazo pesa photo normalement na plus de 143 après 89 52 74 925 89 52 74 925 donc tout l'animateur nous to benga en terme na biso ba nimantelo au passant na orchestre ya président biso Bill Clinton au passant na orchestre ya président biso Leo Scram donc ba oyo tout temps na bosani ba combo président biso vient biso quoi de la Cora Félix Oisé quoi donc Eclipse Mososo Jésus Mososo président biso bina filé ba animateur na epé Théombala akufeli nikola animateur na yo donc tozolé là tous ensemble en plus nangana lo baba leader na biso voilà yaya na bino Lex na bino Massa na bino vous comprenez père na bino atiki biso akeibo yaka tolela ensemble voilà naza pena na mingi ya kolobate parce que nazo kolobate oya moni na lobi mabe alembisinga oya moni ke na lobi malamu ke na ngoka ndenge tozokende donc je salue toutes les familles musicales oh to perdre un icône dans ce pays là tous à la derrière boza derrière biso botika biso te orchestre et fonctionner quand ndé fonctionner dans le studio numéro ya ngona na pesi o za besoin aza na biso na disque zobima producteur, il y a album via Tiki ou le VDF à Tiki. JP Diamantino. Est-ce que vous avez toujours na producteur? Bon, maman oyo makamuna musique to Tiki nan. Voilà. Maman oyo to Tiki nan. To le nan nouveau. Ba intérêt nan nouveau. Bon, bana Congo central, bana ba partout, bana Kenya, bana Angola, bana ba Luanda donc to le là. To Tiki loisir, to Tiki polémique, to le là. Il y a même un mouvement, tous les musiciens en tant que chef d'orchestre sont 20 types dans le bango, tout coûte en aga, et pas venir à Palais, pour matin ils n'ont pas venir à Palais. Non, via dans la GB, matin ils ont tourné, matin ils ont ngiri, ils ont une famille. Pour m'colo nda kwa zate donc to fond la monte pas tout ça matin pour. Voilà. Il on est sur bungi. Donc to kangi. Donc problème surtout en ango. Tozole la pas maman et puis tozole la na base na biso place to répéter na makanza place bino bouti. Na makanza. J'espère au monde ba katafal tout wana donc tozole là. Oh donc katafal ko wona ndeza ya compte VDF. To tsheba katafal ko wana momentanément. Soki bat ba ko visiter biso det na ba moyi ba ko na sakata. Ah ouais. Yango organisation o ngai na salaki au président Montana salaki au Cabo Sasali biso nyos toza wana. To saluer avec na msa Diogène. To senga pe na ba port. Numéro yango wana o ya Monique non pas na biso. À soutenir le mouvement. Bengi biso. Bengi ya Théo na numéro isa wana a rebandela sous numéro mais to ke dana biso na rochité na to sisa na biso pe mission au pega mbalamo mais ya Théo est-ce que vous prévoir bisota moi podium moko boy pour naturel parce que artiste ne meurt jamais hein si tous les gars na loyembo ka ndenge moka message biso na ba loyembo na e ba via ba copinage wana est-ce que to na ça là ba biloko wana est-ce que te bana poto baliba e bananu est-ce que lié wana moins streamer rozala si tango ye wana si s'il plaît tango ye wana omoni déjà ba tsheba katafal ki omoni place wana ba rabotango oui ba ocha ba zo ambelera ngo ezwa tempo ba ocha instrument podium place wana na podium bon biso tozozela ordre jusqu'à présent au gouvernement parce que on va aller au Cameroun demain. Oh d'abord quelle est la binoté c'est dans ton quête maintenant été oh réseaux sociaux franchement mais biso te big première partie de Bakendaki parce que man big yo solo là car récemment aux aïki na ministère de la culture s'il vous plaît équipe d'avance famille na élec n'est propre Chirac mutaza kuna pona ko sécuriser corps na mobatu na babiloko via Kendaki voilà. À part ça, famille musicale, biso ba petit na eto Landa wana, donc to ke lobby ezalaki ndeng ba holiday donc ba na Londres ba ebi donc ezalaki férié. Les Londres ba sala ba ligne administratif quoi ba document administratif. Ouais. Après
Lobby, bon s'envoler. Ouais, tout ça à l'air et tout, tu as une date, tu as une cinquantenaire. Après ce que le gouvernement a eu apport à Makambouam. Pour le gouvernement, en tout cas, on a remercié le président de Fatih Béton. Et puis le ministre de Modéron Simba. Ministre Modéron Simba, son excellence. Et puis il y a Congo central. Son excellence. Congo central, on a Malouba. Modéron Simba. Et puis il y a l'honorable député Dédé Mopassa. Batunion Soyo Toyebi. Vous êtes toujours derrière Bisso, tu peux essayer de numéro dans Bisso. Nous avons Bisso. Et puis nous avons remercié le président de Salem Bachaka Congo. Auparavant, vous avez eu une divergence. Vous avez Bachaka Congo, vous avez eu Pessimbo Boboy. Mais nous devons se comprendre. Kasi siko bango ba comprendre nenga na lingi. Yonde chef d'orchestre, yonde mambetika na maboko na yo. Na bango première chose nongeza ki que non. Non. Mutakufi na butu na 20h. Tu peux pas passer à la télé na 5h du matin pour parler que non, tu en as date. Non, faut oser là. Bon ça la gare éduquée. Voilà. Tu vois? Donc, je suis dans là. Na saluer président Ngachaka Congo, na saluer président Ngadio Salim na initiative ba na ngoya bien. Voilà. Pour me ça m'a comme bien en tout cas pour y était. Voilà. Ngachaka Congo félicitations. Ouais, na zo pesa mbote. Na ba chroniqueur nyonso musical mais tous à la honnête, na ba bloc to sala. Pour bino boto sala biso. Mon émission on a sala oyo ba ko tala ngo partout. Monde entier. Yango zo mona zo landi langage nanga na biso. Soki na lobby mabe. Balimbisa. Bolimbisanga. Non, nous on fait comme ça, patron on sala accès biso bongo. Non. Tous en makanza, tout ça podium. Nous taza na masima makamwana nyoso velof. Le Fumbo coach. Yepete au Kenya, Cameroun. Voilà. Quant à moi, je salue la famille nyoso ya président, ya fondateur na général de FAO. Nazota la Debasil na Turquie. Nazota la Firo, je ferai en Turquie. Na moi sina Emily Bumbu R25 ana Luboloko. Nazota la Adio Diogène, Nani Bigantsumbu, Hervé Lentele, Rodolphe Tumba Mamita et Poma. Nazota la Fiston, en Suisse. Nazota la na Lyon, Nazomona Vicky Jenny, mon contact, il y a Lyon. Lyon, Vicky Jenny. Ouais. Na Londres, na mona maïle dina Tchétché, Popo le Mola. Na Paris, na zongi à Tchoudabis. La Dim Voula, à Valopine du Tour d'Europe. La Dim Voula. Bossa na Mami Kimberly depuis London City, babi ser moko ya pembe. Ça dit au moins les gars net au seul mission. Donc tant on zora lien. Le tant on zora lien. Yeba ke bino na inde bozo benga na pobo système na bino kuna. Viwana ya copinage na boyo na boy kotelema na ba coin. Soki olingi ye kende pa ya papa. Soki olingi ye bimela bango to solola les solo ya mariage. Ya te moi lunettes pour ba monat, ba na poto ba monat. Obombi pe mo trop. T'es pas donc yango na ya te mbala yo. La kanini na sala Richard Lelo. Soki apimelinga moi pianga buji. Moteme yebaka esika yo meninga malingo zanga nango age Richard Lelo. Ah ça va biso soutiawa. Voilà. Merci. Quelques dédicaces pour te conclure. On a aussi Sanabiso. Vous avez bien calé, non? Oui, je salue Montana Kamenga. Ouais, sommet des sommets. Courage président. Je salue notre frère Kaboussé. En tout cas, je salue Banati Santou. Honorable Pichou ABC. Honorable Wensibinvou, la Guilhem Panzo, l'étoile montante. Na Pessimbo, tu as leader tout. Tout. Leader na biso. Nyonso. Biso toza derrière bino. Matango eza lokwa to dédier bino. Voilà. Donc bola ksa biso. Au vient na biso azali na problème na montoti. Voilà. Bino bola ksa biso que non. Boza leader leader na biso. J'espère respect à vous. Toujours c'est la bino boya vers biso pour vous soutenir biso na matanga oyo. Voilà. Merci. D'accord. Voilà, vous êtes nombreux de suivre cette émission. C'est votre humble serviteur Ibrahim Abdi Ouamessana Koelabino. Information na source. C'était la Théomba, la évolué au sein du groupe
Big Star, les là on continue toujours na Katia Big Star et puis Aza bon chef d'orchestre et Big Star, balobi l'artiste ne meurt jamais, via Kei mais biso toza na ba œuvre na ye, trobanda toujours ko savourer en soki bolingi vraiment beaucoup en contact na ya Teombala, son numéro est là, vous pouvez me contacter, vous avez toujours ba news na ye et puis beaucoup sola na ye surtout pour na ba dédicace parce que après matanga ba rozonga liso sur le studio parce que ouais après matanga toza na générique moko to sala oui anza ya pasi ya koi kwenda mame anza ya pasi ya koi kwenda bankaka baleka banzala bankaka bidia balosa ya bankaka badilanga bankaka bakuka benwanga ya defa koi kwende enza ya pasi yo voilà, c'était là ya Teombala. Oh, Binissa Bisso, il y a longtemps, on continue toujours comme Binissa Bisso. Vraiment merci pour cette invitation. Boendez à l'Arabien. Donc, tant que tu as aux informations, la source, tu as et ça l'Arabien. Quant à moi, je remercie la grande famille de Congo Mokili. Je vois encore une fois Madame Kapriski, le réalisateur de cette émission, Kevin. De temps en temps. Encore une fois, Mamie Kimberly depuis London. C'est mon quoi, il y a Pembe la patronne. C'est Mamie Kimberly, Acha Mwimba. N'habite quoi, non, c'est un amour, n'habite. Mais il y a Théopé de à côté de monde. N'habite, et vous les bien. Mankaka baleka banzala bankaka bidia balosa ya. Bankaka badilanga bankaka bakuka benwanga ya Mamie Kimberly koi koende. Voilà. Enza ya pasie. Ayo yo. Tresilandu na bosani yote, Deti la grande na bosani yote, na bosani lisusu te Aline Mwimba depuis Paris kuna na bosani yote, Dr Jackson Lubanga na Paris. Na bosani yote Olivier Doumou na Brazzaville. Olivier Doumou na Brazzaville, tozalara na yo ensemble, ozali pe na vieille générale de fois na Guinée kuna. Na ebi ke Roya Boe poto l'ensemble na yo sans oublier l'honorable Gaëtan Kodia. Na Brazzaville kuna na ebi ke botala nga bo soutenir nga mo fort. Na lingi bino ya trop, d'ici là portez-vous bien.